tozali se déplacer même na mboka bapaya wapi ba communauté congolaise bazomi pona koyeba lolenge nini biso ba imboka tozali ko vivre pour te Congo na biso ya solo et bénéficier pena oyo biso tozali ko mema na mboka na biso bande ko balandi to ko tia accent lelo sur Equateur pona nini bozali ebele bande ko bolandaki bande ko oyo ngana yambaki na mikolo lekaki oyo batalisaki ete gouverneur Bobo contrairement na oyo bande ko ba ko yoka ete $600,000 ebungaki eke akosala mosala te batalisaki ete mwana mboka akosala misala mais réaction ezalaki ebele surtout merci mingi na bino bato bobengaki biso à partir Equateur bato pe oyo bazali ba ressortissant Equateur bazombi na Kinshasa pe na province misusu babengaki ndeko Flavien pona kotalisa ete oyo bande ko ba koloba ezali yango te tolobaki ete toliaka ngulu lito imoko te esengelaki bazonga sur la plateau pour être batalisa bango moko ndenge nini bino bozali kondima bango bozali kosalema te bande ko balandi na loboko na ngai ya mwasi nazali na mwana mboka kubu kivete oyo bomesana pe kolanda ye estimé confrère nazali moko ya Equateur toko continue ko beta masolo mituna na bino akoyanola na yango mwana mboka kumu kivete boni santé. Santé très bien de Flavien. D'abord, na pesimbote na Equatorien nyoso, na pesimbote na gouverneur de la province, na pesimbote na président de la République, na cabinet na Mobimba, et puis na ba journaliste nyoso la République démocratique du Congo, Bambote. Oui, nan de Kouelezer, il y a un double casquette, un député national, Azapé Mopandisango, c'est notre confrère, il faut te pesimbote. Maintenant, mingi la mwana mboka kumu kivete, nazali ngai mokote, bango bazali lokoma pasa. Mais le gars passe ça, bande ko biso ba journaliste, tozali ko ça analyse attaque ba journaliste pe comment la makambo zali ko lenga kuna tozali bongo na mwana mboka Mika Longango Mbotendeko Flavien Mbote na bande ko nyonso tozongi lisusu na etando ya l'émission munene oyo zali suivi na monde entier. Mais bande ko Equateur ba lobi ndeko Mika ako zoba population ako kosa bobo asali le côté ndeko Flavien. Ya bande ko Equateur te eza mo bandi ya bato ya mitema mabe oyo ba mwana noyo na bango basombela ngo ba crédit ba jewana to yebi yango te e biso ba jewana po to leka na ba école wana ya ba jewana ba crédit bino benga tia ba crédit bo benga to yebi jewana moni biso to yebwe e belé ya bato bazo ka déjà mitema na bango ezo pasuka hein ba yebi ke to lokana bato wana makambo ebele alors ba yebi LOOKITA na biso o aosa te eza TV eza radio te a tozolo ba misala ezo monana mona mboka bo bazo sa musala yango wana etando eke ebe azo sa te moi bato mi baloba oloba te ça mo nso bandimaka ete ndeko balobi ete ndeko Flavien esengeli bokita ndenge bandeko bakoloba ete to mona babalabala o ndeko bobo asali o courant o mai o asali bo parce que bandeko na Kisasa ne ba ko piolola esengeli bokita na mandaka to mona solo misala bobo akosala. Ndeko Flavien tokozonga lisuko répéter puisque ça déjà une invitation. Ça ne sert à rien. Ne tozolo baboye, ne tozosala émission pepo ya mbandaka ekiti. Toko tambala mon essentiel. Voilà bandeko balandi donc vous constater donc que tozali ko beta masolo to baki était plateau populaire et se déplacer à wana Kipwanza tozali na commune na Kasavubu to ko beta masolo po bandeko boy ba ete ya solo kuna ezali masekite ezali solo makambo ezali ko lekame to ba ete sengeli to comprendre. Alors ndeko kumu qui va te bandeko ba réagir. Otalisaki était kumu ya Equateur abukaki po ete à côté de zone de santé abongisa sou malamu et puis ba notable balobaki kasi bato musu balobi ete ba ko sala makele ya ne bato ali pembe na bobo akosala eloko te na mandaka même bino mandeko boko beta maso po na bobo boko so ba population malbeze pa na yo ndeko tokoki kotambola te na bato moko ya balabala biso ba journaliste renommé ya province to l'exata na biso nyonso to l'exapo na bato moko ya balabala parce que bango na avenir na bango parce que bango nyonso na ba travailler na province basala nini ndeko o mususu wana papa ne atikeli héritage d'abord ya ye moko asala nini a détruire l'héritage nyonso ça c'est on est abiloko pamba to ko sala ba reditité pour na kolanda bango problème na biso ezali nini ndeko Flavien tango nzela ekofungwama tokozwa yo tokokende na yo mbandaka oko comprendre que bato babengaki wana ezali mwa bapeti ya babankita bafandi basomi mwa basime bazobenga bazobuka basime baje wana toyebi ndenge baotambola na ba gouverneur o baboma province soto lobi lelo tobimisa bale passé président Félix akokange belé o bade to fouiller la passé te to fouiller la passé il faut to fouiller na ko construire avenir sans passé.
Vous comprenez? Bango ba sujet bobo pourquoi? Parce que boba bon sa province. Biso pe to kozonga na biloka province ba détourna ba tracteur ba biloka province. Ke ba ko la prison pour état de droit na fait Tshisekedi et blaguette. Yango na zoloba. Donc ndeko to kozonga kuna te. Na koyebisa yo ke na 100 jours à chef de l'état, ezalaki na 2 axes. Axe ya banzela na axe ya santé. Ndenge to zoloba awa. To utaki kozwa ba matériel ba kisi ya oyo mokonza mboka akanisi bana ya Equateur bakisi siko ezali na disposition na biso ndenge tozo solola lelo samedi bakisi côté avion ekiti mbandaka émission prochaine tokozonga potala ndenge bayambi bakisi parce que tozo solola lelo po na sentiment mon côté po na koya kokumisa bobote mais po na koya ko féliciter président Félix Tshisekedi parce que na campagne na ye akomaka na mbandaka mokonza mboka yokaka mawa tango lelo président za komona bato baoleka na Equateur pona kolobake Equateur oyo ezalaki elele komi boye ezo sale passe bazoloba pona kura mokonza mboka ye moko président Félix Tshisekedi Tshilombo pona souci Equateur asengelaki azoelaki gouverneur ya province visa akende États-Unis pona nini rôle ya mobembo wana akende po mbandaka nyonso epela na ba panneau moderne ye moko na misuna ya monaki mwa ba panneau oyo bolamba escroquer entreprise wana na escroquer pe banque en place ndenge baza ko yiba yango azui ba panneau oyo eza incorporé ke moya ko yiba panneau ezate soki esili na zoloba na yo ba matériel yango wana ozomona sur l'impression du chef de l'état gouverneur Boba Kendeki ayepe na ba panneau wana na ba propriété ba entreprise wana bazali awa na Kinshasa ba panneau wana yango wana ozomona na TV eza na Kinshasa donc bo bazo travailler na ba comédie te ndenge Equateur mesana na ba comédie problème na bango eza bobote problème ya batata wana bazo tambola na ba ancien gouverneur o batanga inigu pona ba étouffer développement ya province bango bazo telemela bobote bazo mona lelo bo bakokoma nzambe na Equateur akopelisa Equateur mwinde kopela bo bazobongisa banzela ya Equateur lelo nzela bikoro ebebaki ezongi pona bango bazomona bobo aye kolongola bango na province pona libela même na députation bakobima te parce que population bazaba na mikete baza mikolo mais balobi mbongo pe ya 100 jours pe uteka pa mwana mboka Félix Tshisekedi o bobo aliaki mbongo ekomona na te $600,000 wana esale le côté na mbandaka ona pe obete baso na ngote oskivango ndeko Flavien na zankumu na journaliste na bango nyonso bazoleka wana mutasala eloko na Equateur lokola ngai te eza lokola bato basakanaka na œuvre d'esprit na sina lobaka yango awa ke na 100 jours président de la République je ne sais pas soki batanga ou bien tout ça l'émission en français peut-être lingalo ya biso mbayo kango disute président de la République atikala ko coopérer na ba gouverneur te mbongo bazoloba wana bayebi même pas montanga na kopesa yo montagne nyonso tango mokonza mboka kokutana na ba gouverneur bobo boloko état gouverneur la bana Équateur ayebisi mokonza mboka ke mokonzi banzela ya mbandaka ebebi ndenge nini banzela ebebi mokonza mboka kangi lito ete lokola lingaka Équateur mingi abengi premier ministre bato bayoka lelo parce que toko répéter loko moko bambale bengi ndola bayoka mokonza mboka abengi premier ministre alobi luka eloko moko pona babongisa banzela mbandaka premier ministre abengi ministre ya finance na ya budget babimisi montant ya $1,922,000 na $1,922,000 wana babimisi 30% oyo ya $600,000 yango zomona ouvrage ya mushi quand on dit nayokaki bato ebele balobaki na yo olobaki pe nanga o mushi ye mutasala te quand est-ce que mutapesi komo ya veni mujwana eza président Félix Tshisekedi te c'est-à-dire aveni exista mais ekufi il faut qu'on réhabilite yango lelo sur l'impulsion du chef de l'État nde baza ko réhabiliter avenir muji yango $100,000 wana yango c'est l'avenir wana mais c'est ça ali kutu mboge kokite wana ba pesa ke zali 30% je ne sais pas ce qui baza mayele c'est 30% na province Équateur assemblée provinciale oye tondi na ba intellectuel ezali en place mais ba fingi assemblée provinciale wala ba député wala ba ko sa mosate ba député wala ba la proche bobo ndeko est-ce que mutulo la bankita bakita kendeki candidat malheureux donc problème na kozonga wana bakita kendeki na ngende est-ce que mutune abimaki
nani akovote bakita na mbandaka atikali na richesse azata na ndako à 2 mètres na mbandaka ndako apesa nani leso parce que aza na eloko te c'était irresponsable na ye na beso mayaka na obaa na nsima na bango toyebi bango saison de groupe mokola ndenge wana bazo manipule na ba $300 $500 olekaka na TV sans preuve sans eloko donc nous ne sommes pas là pona oya kutaka na moni pe ba document wa na moni avant to banda pe émission na moni papa Mika akotoka na ba document binde ko Flavien bato wana balobaki elaka makela basimbi melelo to sa bango démonstration ngo papa bandaki na moni ka mikane ko baluka kuna eko bank sa pe ba testeur soki biloko ni memeli bango okoki ko bakisa na eloko ndeka lobi parce que makambo to bino bolobaki na mikolo lekaki bande ko babiki okozoba population moso benga binde ko Flavien Mika wana ko mambandaka kala akozoba population ndeko wana tangu mso akomande kala ngana utimbandaka il y a pas longtemps nazana ba imam longtemps au combien de temps non un mois to uti makambo ya monseigneur na mbandaka moi quand même dans mikolo voilà un mois za kala monseigneur oya remplacé cardinal oya komi cardinal papa na biso ya milimo oya remplacé ye mais ngana kendeki cérémonie bazotala ngai grâce na conseiller na biso Jean Simon Lokango atseki na délégation to kendeki na DIRCAB yo utimbandaka mamboko lobela mamboko maîtriser ndeko so ezalaki mission na omi lobela me na peso ba image otala mponga mpe na base ya mbandaka wana ya kosakana te bayebi ke motu azoloba na télévision oyo bayamba ene bayamba ba gouverneur mso Equateur me na gouverneur te na ba image mokona koyo yambaka ngai okomona pena image na nga omona nde na yambi balongwe na nga na aéroport na centre-ville makolona population c'est que soko zolo bana population il faut yemo poser na motuna no leader d'opinion alors mbongo $600,000 wana $600,000 ya lobiki ba pesi 30% mbongo wana ba 1 million $600,000 wana 30% mais babike mbongo wana bimi asolo eko sa mosala te $600,000 ngo ata balabala ngo asale loko te soka dépenser belé ko na mususu ka $10,000 na $600,000 ndeko poni ko zoba population ya mbandaka ba kolanda le pe wa notable mbandaka ndeko Omoni Rimer, toi, bah, journaliste, on peut ça Rimer le roi et comme information. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. Alors, l'information, c'est quoi? L'information, c'est Mbongoana, Moussale, Salema, Nengen de Kumu, Aotuko, martelé, Nengen Aotuko, insister, donc, Nana Goloba sous-souté. Kumu Yangona, Missale, Salema. Non, le bani, oh, les Ambandara, Bato, Mbandara, peut-être, oh, les images, il y a l'Ubumbachité. Donc, on a un ouvrage. Tobengana no ba ingénieur soki basala na ouvrage ka moko pona ko boaka ntango basala ka ba oki ba osala mabulu ya ba carnivore pona ko boaka ba béton pona ko boaka bo eliaka nanu combien eliaka mbongo ebele et ndenge to yebi omoni musala yo sala mawana même soki ba pesi nanu deuxième tranche te ndeko bo ba ko twa misolo na ye na poche pe ko sala yango gouverneur na leka na Equateur te oyo atikala ko kende na mbongo ya gouverneur Bobo Boloko ndenge ndeko kumwa lobaki awake Makambo suto lobate ko yako kundola lokola émission to kundola mais to kundola ka mwa ndambu nano nani azwa mbongo te tozalaka na cérémonie na tanga kombo ya gouverneur wana musu te mais bandeko bazaka mukolo gouverneur bobo akomaka na ba présentaka ye na fikine ndeko gouverneur moko ya Equateur atelemaka José Makila alobi mwana mobali oyo asunganga itango na kendeki gouverneur nanu na bandi misala te mais lokola komi gouverneur likama malamu ekosalema na Equateur. Et puis mutu lokola ba onero biso pesaka gouverneur José Makila. Voilà toko na ba document TV dangunga. TV yango oyo na keina biloko balobaki bazo ba moto, bazo ba mituka, basala boy, ba document yango ndeko Flavien. Plan de redistribution de matériel acquise. Je m'excuse, monsieur le coordonnateur, pour faire face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Je crois que ce n'est pas un évité. N'a qu'un écart en bas. Bakisi oyo batindi na Equateur. Oh, ça m'a montré le bilan Makambo bakisi. Makambo bakisi ndeko kuma otoloba. Makambo pandemie. Makambo banje, balo ba pena ba émission banje, ba moto ba mituka bo ba zwa yango. Yango na ngai na tanga plan oyo. Ya redistribution ya biloko. Résumé ngelo bake ba mituka yango na zomona. Oyo gouverneur de province a tient yango à la portée de tous. Tokomina makambo tali notabilité natamona mikande belo ko la syllabus lorsque les notables il y a province de l'Équateur de véritables notables batomoni mingongo na bango pona kolobake nous sommes les notables de la province de la ville de Mbandaka bakombo na bango yango il y a pas un porte-parole ici oya koleka awa usage de faux pour dire que je suis le porte-parole des notables de l'Équateur. Non, ba porte-parole te mais bango moko ba notable. Bango moko ba notable yango ko banda likolo tina se komba kolutu na biso bankitezate. Le comité a directeur membre actualisé de la notabilité de la ville de Mbandaka. Oui, yango. Ozomona tina suka fait en Mbandaka date ya sika récemment yango.
kombo ya kulutu ezalite oyo tolongoli yango immobilisation de nos unités elinga lobake tango masu esalemi kulutu akomi mukanda yango alobi nga miloko nanga etambolaka su te masuwa yango efanda nani otangi kombo kulutu bankita po masu établissement yango totanga concerné immobilisation de nos unités accusé de réception à monsieur Arthur Bankita hein, sous couvert établissement des frères en Bandaka. Mais j'accuse réception de la copie mais réservée de votre lettre numéro papa na okenanyo sauté. Oh réponse à ministre. Accusé réception na yebi ke biloko no sala soutien merci ba ofuti sous ba taxité. Po biloko no esi ekufa. Mokanda na yo moko ezali. Je crois que konkumu azawana a compléter yango wana pour dire que oh toujours na télévision ezali okutate. Toya pour acharnement te. Toya pour na koloba to la campagne électorale te. Mais toujours biso ndeke mensonge na télévision oyoki monseigneur na biso archevêque Yambandaka Bikoro a otoloba eza audio soko bolinga bachata audio bache photo na ye alobi to tika ba discours ya komi bundisa l'archevêque de Mbandaka Bikoro a remplacé a 5 unités a boy accusation ya lokuta voilà alors toke na yo une minute bodo kende parce que elo yongo compléter ndeko Bankita a komeli gouvernement provincial ezalaki na le 24 7e mois 2016 yango signé Bankita lettre na yake alobini masuwa nanga ekufa ezotambola te botika kotindela nga ba taxi babaki ozokosa donc on a document pour babaki ozokosa OK preuve à l'appui do botomboki na preuve à l'appui ya gouvernement provincial yango document yango signature à ministre provincial voilà yango on peut demander aux okosaté to moni document donc on a kanda na moni bandeko bala kanda mikanda ne sala misala na ba angel zo mona na ozawa na te pona ko sala théâtre ou bien ba jeu d'enfant on moni soko landi bango bazo tambola balobi nini d'abord ba sali ba infraction moko grave naza juriste te mais naza journaliste na télévision motazo lobake Equateur et sala nini tozo tambole pe ya président de la République azo yamba biso te or que mokonza mboka azo sala misala oyo azo aider province ozo mona teke batona d'abord baza sous-informé pe bazo sala outrage dans chef de l'État c'est-à-dire ba yebi de que mokonza mboka a même gouverneur des États-Unis ba yebi de apesi me ba kisi pour Ebola ndeko Flavien souci na pour la coronavirus ndeko Flavien souci na bango ezali nini ezali ya komema mobulu na Équateur parce que bato ebele na Équateur bamema sango ke Équateur ezalaka province ya opposition tokotelemela président Félix Tshisekedi na nini parce que ya lingi province alors Bankita na bato na ye na basien gouverneur bazo combattre ambition ya chef de l'État na province parce que ba service officiel ezo condamné gouverneur na province te mais o mosusu alobaki nini na émission mosusu kaka na Kinshasa balobi ekobima guerre civile c'est-à-dire derrière bango baza na eloko bazo créer pona kobebisa misala oyo mokonza mboka azotinda na province nga nazo interpeller na ba service ke bameka kobenga Bankita wana batuna bango balingi nini donc lokolo lobi ke télévision ezali tango toyebi yango parce que toda bapanzi sango elonga na oloba na mokonza mboka ezali azwa makambo ya légèreté atinda commission ya audit ndenge bango balobi parce que gouverneur la province aza maboko pembe mais a saisir pe bango na ba infraction parce que Bankito azo le kawana azwa mbongo ya 100 jours ya tracteur ya bolomba 100 jours oui il faut bimisa tracteur abimisi yango te mbongo ezo ko na mbandaka ba kokanga ye ndenga zawana azwa tracteur ya office de route ndacha monteur ya masuwa na ye oto pesa ba document ndenga zali wana tango bazana bolamba bazo benge docteur ya tanga ki docteur te azande mécanicien mais a détourner ambulance ya bolomba donc monsieur le docteur azongisa biloko ya province wana problème ni acharnement za nango eza ko telemela ba institution ya république mais za na problème na bobote voilà. Alors, Ndegomika, on va compléter parce que monsieur Bessili. On va compléter 25 tonnes Yabiloko et Komimbanda Yokin. 25 tonnes, je dis bien, j'insiste. Yabiloko, Oyo Mokonda Mboka. Na yokin de Kolobike, Bango Bazako, Lingabakuta Ndeko Tshisekedi, Ako ya Mabangote, mais ce 25 tonnes, voilà ce que Négé Mokonda Mboka a facilité le Gozoyan. Papa, Yokan Sik, chef de l'État. Chef de l'État, Azam Mouzoraya, Koselema comme la télévision. Mais ce que Bango, l'État Zali, va service Zali. Et qu'on soit Bango. Les chiens boivent la caravane passe. Nazo bisaba na mbanda ko bana Kinshasa na poto partout et monsieur Zolandama. To remercier chef de l'État.
mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo béton alingi mboka na biso alingi province na biso 25 tonnes ekei mwana mboka bobo boloko aloué avion biloko bando kita na mbandaka bakoyamba image ya kokende yango wana ozomona matosi yango wana ba courant mwinde ezopela oyo nano Equateur etikala kopelisa te ya bandoto te ya baitopique te kolanda ba distraction te ya bandoto ya baakisation ya pamba baza na qualité te baza pele loko moko te bazo lekaka na TV bapesaka bango mbongo basali cotisation ba ancien gouverneur na ba oyo ba généraux mususu na bandeko mususu bazo pesaka bango mbongo toyebi ba plan na bango baza kolinga ne ba bebi sande lokumu ya mukonda mboka mais mukonda mboka za béton toza simana ye toza ko soutenir ye merci na papa Félix Tshisekedi ko ba ko tournement de Félix Tshisekedi peut être à côté les mela $600,000 bobe sa misala toko kita $600,000 ebimaki est-ce que misala oyo bobo ko sala ezo correspondre na $600,000 le tokoyeba ndeko Flavien na kosukisa pona kolobake nazo sepela na président Félix Tshisekedi naza porte parole na yete mais naza na droit kolobele parce que na fotaki ye aza président ya mboka nanga mokonza mboka alingi Congo akoyamba bankita na qualité nini eza na président oyo aleki kosala suivi na babia ya mboka lokola président Félix Tshisekedi te atindi mbongo na province ndeko tala nzela wana réalisateur enregistré yango otala qualité moderne nzela ezo salama pona nini bafotaki budget wana mboka eza géré na mutu abel lokola président Félix Tshisekedi mona mboka vraiment Équateur mobimba tozo senga bango babondela pona mokonza mboka na madame na ye couple présidentiel babondela pona ye parce que alingi province na biso tozwaka président de la République Mobutu mona Équateur asali biloko Félix azo salate et lelo tozwi mokonza mboka oyo alingi mboka na biso eloko biso ba Équateur to kosenga ezali tozala yini tosangana balobi ya lolingo yamba bato Équateur te guerre civile ko banda kuna po ako yamba te pona lobi bakanga bankita bakanga bafaze bango nyonso bandeko bazotambola ono ya koluka mobulu wana bato a G7 bango baza bato a G7 c'est des opposants balingi province na biso et développer te est-ce que bakita za na $100 pona alongo na population ba bakola na ndako président de la République voilà bandeko balani donc ndeko mika ndeko kumu kiveti donc tozali na suka ezalaki ambiance émission bandeko bolanda donc bolandi biso na bokebi donc dossier $600,000 bandeko babi baclôturer dossier wana ba preuve bayaka koloba te baya na ba preuve na bango biso banzela yango oyo bakisi yango oyo ba pano yango oyo bango bayaka na nini kaka masolo bon baobi mpe keno ndeko Flavien okita na Équateur naza kosadresse na gouverneur ya province ya Équateur mwana mboka bobo population asengi caméra oyo mpe kita parce que loba trop TV za radio te sengi bato bamona ba image plus ezotraîne plus bakoloba ozozoba population ozokosa et puis bango mpe bazwa mpe ntango koloba yango tomoneka likambo yango mpo sila esenge tokita tomona misala $600,000 wana parce que nga nazali na député moko awa alobi ke eloko moko esalemi te mpe bakokita commission mobima mpe kosala kedo bandeko mpe bazwami na assemblée provinciale basala mosala na bango mpo bakomona ete bazali koaccompagne on dirait ozwi poche assemblée provinciale otie na poche na yo donc ozwi assemblée provinciale otie na poche na yo tolobaka toliaka ngulu litoi moko te toyoki bato so mpe ozala son contraire tokoyoka mpo ete ezali émission babola émission ya population tokutani lobi na invité mosusu mpona kobeta masolo ya Équateur merci.